Mbote na bino nyonso tu, bonjour, bonsoir na bino nyonso tu o boko yambanga na poko alelo. Na pesi bino nyonso ba mbote bisika bozaleli na nyonso tu bo yambanga e. Donc eza oyo ndeko na bino lisusu Kelly Casey Joyce na lisusu na poko alelo donc kopesa conseil pe koteya bandeko o bayebi kofanda pena malamu te na baninga mususu. Donc lisolo ya lelo na ye ko beta lisolo na poko ya lelo po ete ya ndeko nanga mwasi ete ya ndeko nanga mobali oyo akolandanga na poko ya lelo na ye ko beta lisolo oyo esalemela ngai penza. Donc esalemela ngai esalemela mobali na ngai ezolakisa ke soki boza malamu na batu te mutu akosunga yo na vie okoyeba te. Yango nyonso fo tozala malamu na batu, koyeba kofana na batu, koyeba kosola na batu, atoza na mbongo te me luka ozala malamu na mutu nyonso po mutu akosunga yo na vie toyebi te. Donc nde totambola pe na banzela okoki kokweya na nzela oyebi mutu akosunga yo te. Yango ezosenga ke fo tozala malamu na mokili oyo Nzambe atia biso. Tozala malamu ato yebi ke ndeko oyo alinganga te me yo lokolo za mwana Nzambe ozongisa mabe na mabete okoluka osala malamu po un jour pe efuta yo. Kozala te ke nazala na batu o malamu nazala na batu o mabe po okoki kozala na mutu batu mususu oza na bango malamu me mukolo likambo koya musu batu o ozaka na bango malamu bakosunga yo te. Mutu akoki kosunga yo ekoki kozala mutu oyo mususu ozalaka na ye pe malamu te me asungi yo. Yango na vie fo kobongisa kozala malamu na mutu nyonso tu ndenge tofanda boye. Donc eza lisolo moko na ye penza nazobeta ngo naza na pasi naza pe na esengo me nazotalisa batu ndenge nini bolamu ekoki kofuta yo. Kozala malamu na batu ekoki kofuta yo. Donc eza penza bongo kozala malamu na batu eza penza bien toluka tobongisa ba relation na biso na ba camarades bandeko ata mutu o yebi te koluka ka kozala malamu na batu. Po soki lelo liwa eyete soki Yesu aye lelo ozana ba problème na batu okozala wapi okokende wapi soki pe Yesu ayete liwa pe ekoki koya. Donc yango moma yango futo mi bongisaka tozala malamu na batu. Lisolo na eko betela bino eza lisolo oyo elekelanga na mobali nanga. Ezaki na ba 2016 nazaki na zemi ya mwana nanga ya mibale. Na 2016 na fanda ka na ndako boye grande sœur nanga benginga abi Kelly nde eza boye toza na likelema moko tozokota soki okolinga kokota likelema. Natuni likelema ngo eza ndenge ni donc boza na batu combien? En plus mama likelemba aza nani? Ayebisinga mama likelemba aza mama moko penza malamu. Donc azaka malamu na batu azalaka kutata na likamu na mutu te. Aza mama moko penza mama boboto malamu afandaka bien na batu. Lelo soki ngape na fanda ndaka libala boye ba conseil ebele nazwa eza pa mama wana. Donc apesanga ba conseil azaki kofanisa nga lokwa mwana ye azoteya nga ke bafandaka boye na ndaka libala basalaka boye mama moko penza. Donc azaka na problème na batu te. Na yokaki donc ayebisinga na tunye boza kombia binanga toza penze bele mais likele mango ekoki kosala ba 12 mois po toza batu ebele musu bako bakisama toyebi te. Na tunye eza combien? Ayebisinga mutu mobimba eza 500 livres, mutu ndambu eza 250. Nayebisi ok problème eza te na tuna nanu mobali nanga comme ça soki andimi nde tokota likelemba bandeko. Papa pe aye na ndaku nafandisi papa nayebisi etala boye lokola pe tozoluka to save. Donc moma kute eza kute loro moko ya malamu oyo ekoki kosala ke to save pe mbongo tokozwa ekozala mbongo ebele tokosangisa. Papa yo ndima abi problème eza te tellement pe papa ayebi pe mama wana azaki pe azaki tozaki koya Londres mama na pe azaki tozako kutana na ye pe azopesa biso ba conseil. Donc ndenge ezalaka kaka abi aza mama mo malamu. Donc problème eza tata batu bazebele tokota likelemba.
bandeko tokoti likelemba sikonde tokoti likelemba la papa donc papa mobali nanga tokoti likelemba pona respect ya mama na koki kotanga kombo te mais ba o bayebi kaka na oloba lisolo oyo pona donc eza na pasi po boko comprendre ngo eza pena esengo o eza ke ata lelo azate menzambe aza nayebi ke aza place moko ya malamu po azaki penza mama moko azaki kosambela mingi azaki malamu na batu donc tokumisi nzambe po nango mbala nga be ok problème te siko to yokani na mbala nga to bi lokola toza na posa to save mbongo donc esala biso kutu bien lokola eza mutu moko 500 tokokota biso mibale eza lokwa mutu moko na ndambu donc ngala mutu moko na ndambu to bana kufuta kwa 750 chaque mois toyokota likelemba to sololi na mama tobi tokoti likelemba mais tellement toza na besoin ya mbongo tokoluka tolia batu ya suka mama pa lobi problème ezate donc tellement toza pe batebele bokanga ka mutema likelemba ekosala ekowumela me bokanga ka mutema toyeba totalaka nde nzambe wamemela biso bandeko tokoti likele tobunda penza donc chaque mois ngala mobali nanga tobimisaka 750 ekendaka na likelemba toyebika ke soki likelemba esili tokozwa mbongo chaque mois 750 chaque mois 750 tokoti likelemba tobandi likelemba nazaka nazemi ya mwana nanga ya mibale nazaki pe na osala naza na zemi nazosala ti zemi yokokisa 8 mois likelemba esili te na osala kaka zemi yokokisa 9 mois nalingi nakende kobota likelemba eza kaka nde nayaki kokata musala tellement nakomi pemeni mpona bota na kati musala mais likelemba ezaki kokontinue tokokontinue mpe kaka kotya 750 chaque mois tozotya likelemba ti toyokoma na ba ekozala ba juillet donc nabosani ba mois toyokoma na ba mois wana likelemba ezokontinue kaka tozotya mbongo une semaine donc ekomaki na mois oyo faye biso tolia likelemba ekomaki déjà na suka biso siko fale tolia likelemba donc tour na biso ya kolia likelemba mois na biso ya kolia likelemba toyebi kake tokolia likelemba ekomi na avant une semaine donc etikala ba 2 semaines po tolia likelemba 2 semaines po likelemba pe sila po biso tozaki batasuka na fandi avant une semaine mama abenginga bi tellement zape okomi na zemi olingo bota ezaki na ba juin po na bote mwana nga pe na juin wana donc na ba juin une semaine avant une semaine mama benginga binanga ke ayebsinga bandika kopesa nga ba conseil abi donc tellement robotaki mwana liboso toyaki te robotaki mwana liboso talaka na ba bizi oyo ya poto tozala ngo oyo moko oyebi kaka donc mwana liboso toyaki te mais mwana mibale lokola pe ozolia pe likelemba ekozala bien donc okobota tokoyambala moko toya kotala yo pe toya kotala pe na mwana tofuta pe na nyongo ya mwana ya liboso ngapi mama problème eza te penza donc na comprendre boza musika ngapi na musika mususu pe makambo ebele bato nyonso basalaka na poto ozomona ke babize eleke ebele donc nayebise problème te mami totala kaka ndenge nzambe awamemela biso une semaine nde nzambe awamemela biso ale tokati pe tofandi pe esko une semaine eleki siko tokota deuxième semaine tolalika na ba 0 boye grande sœur nanga toyebi kake tozo moi obiso bato tolia likelemba to prepare ke tolia likelemba to ana tozaki na besoin ya kosala eloko moko toyebi kake tolia likelemba tofandi ka ba vers ba 0 boye tolali pe tozaka kutu tolali na ba 0 boye grande sœur nanga yo benga ngai abengi nga ngabi azobenga nga na oyo problème nini na oyo azobenga ngai na yambi
na mina na monika mutazolela ngabi oh ozolela nini yango ero yo bengi ngai boyo ozolela eloko nini abandi kole azokoka kutu koloba ta azolela kaka azolela ngabi oh eza likambo nini yango soki obengi mutu balobaka nanu likambo oyo ozana ngo comme ça na sima toyeba ndenge nini toko soki nini donc yo yebisanga soki ozolela azokokoloba ta azolela kaka mobali nanga azwi telefone nga pesko na panique donc na bandi ko paniquer nini eza nini yango nga pesko na komi ko sala ko lela mobali nanga lobi yo babengi yo fale kutu nanu otuna soki likambo eza nini yo pe mbala moko lingo bana ko lela likambo yebite pesko eza nini azwi telefone nga pe na panique wana donc mobali nanga azwi telefone nini après le bike oh mama Likelemba akufi mama Likelemba akufi bandeko imaginez que bobim sera 750 chaque mois 750 chaque mois na banda ko sala pona sala kananga déjà mais na zemi ya mois langa mibale na sala penza na sala pina tin zemi yo ko saba ba 8 mois na ndambu nde na yaka okata msala chaque mois 750 chaque mois 750 ba yo yebisa biso ke mama Likelemba akufi to sani donc na minute wana bobandi kolela ngabi mobali nanga kati fona bi mama akufi ngabi akufi na nini abelaki akufi ngabi mais na solaki na une semaine alobaki azaki malade du problème nini nandime kutu grande sœur nanga tengabi msusu za ba jeune ya sala kawana msusu alinga bank sakanga ba jeune ya sala kawana na nini na bite na benga no mwana na yeba soki eza ya solo ou bien eza ndenge nini bande ko nazwi telefone na tomoli telefone nazwi courage na tomoli telefone na bengi mwana biso ndeko nanga soki azotala na pese bambote bele mwana tanga komo eza te na respect ya otoza nango famille donc batmo malamu nzambe apambola bino bisika bozali na tomoli fo na bengi na okika azolela na tuni nini mama akufi toza na hôpital boyeboye ngabi ok na banyi kopesaka ba conseil donc eza nzela na biso nyonso tu nzambe asala donc nenga akela biso tokobotama tokokola ti tokokende mokolo yango soki ye sho eza te donc okende kaka boye mpe tokima liwa mpe eza te topesika ba conseil wana tofandi na kati mpe telefone tofanda na mobali nanga tobandi siko kolela nga siko na bandi kolela na olela mama akufi nazolela lisusu na mbongo siko mobali nanga komopesa nga conseil tika kolela eza oza pe na zemi boyeboye ngabi tokosuka siko wapi nzambe na bomoi eleki nango pe ekoleka ti matanga pese donc matanga na kena kutu matanga te pona zaka na zemi donc zemi kutu tikalaka pemene déjà fona bota na bengi bango na bi moye kutu na yeza te pone na boye donc na tikali kaka na 2 semaines pona bota babi nanga problème eza te na bi na opesaka mbongo ya matanga mais moye to ya pe ezaki te topesi pe mbongo tosali pe matanga pe leki matanga eleki siko bandeko orotuna nani po bobanda Likelemba boyebisa mutu te bino ka batu boyebi na mama na batu po batu musu bakota Makelemba toyebi bango te donc nga nayebi kaka ke nayebi grande sœur nanga tiaka Likelemba nayebi ke topesaka mbongo epa mama mais batu mususu wana toyebi te siko otuna nani bokotuna nani ke mbongo Likelemba bokotuna ata kutu bana na ye bokotuna bango na ndenge nini po bino bobanda Likelemba na bino bango bazalaka te otuna mobali na ye ndeni bino bobandaka Likelemba mobali azalaka te donc tofandi kala mobali nanga tobi eza kaka muka na nzambe ye moko nzambe mutalingi esalama boye esalami kaka boye po soki alingaki pe te elingaki esalama te donc tosali 12 mois mobimba totiaka 750 chaque mois mais nzambe ayo kodeside azwi mois na ye na moment oyo tosala nini eloko kosala eza te moto akotuna aza te tofandi na biso pe tobiya maboko pe ekatani te donc tokosalaka mbongo nzambe akoprovide kaka ndenge asungaka tokosala tokokontinue
kosala siko tobi aturo tellement esali boye tokota lisusu likelemba te tokoma siko koseve biso moko na kati na ndako eleki mpe après 1 mois tofandi mpe ti donc mikolo mpe eleki mpe après 1 mois tomoni ka afonde sone na mutu aobenga nazalaka mpe na limengo yango te namoni mwana ya mama abengi eza ngai oboni bien ayebisinga bolimbisa mpenza na makambo oyo euti koleka donc eyeka briske boye biso mpe toyebaki te nzambe ka ye moko mutu angabi mama eza nzela na biso nyonso tu liwa ere yaka elakaka te donc tokopesa ye foti te tokoki kopesa mpe biso foti te mutu aza na foti aza te po nzambe ye moko mutu ayebaka ebandeli mpe suka lokwa ayebaki ke kobanda boye ayebaki mpe ekosuka mpe boye donc eza nzambe ye moko mutu alingaki abinanga ke nde eza boye mama atikaki book book atikaki book tomoni book ya likelemba akoma bakombo nyonso ya batu o bazaki na liste aza na liste ya batu nyonso to o bazaki na likelemba batu nyonso to cheke na kati ya liste wana na book wana tomoni ke batu nyonso o bazaki na likelemba basi baliaki bambongo na bango bino nde botikalaki batu asuka po bolia donc toko lokwa mama akufi tomoni ke eza malamu te ke baninga nyonso baliaki bochaki pe bambongo na bino na kati mais tosepelaki tosolola na bino to continuer likelemba bolia soki bolie mbongo na bino comme ça tosisi likelemba esila bandeko ngabi tala kozala malamu na bato po bana oyo tokotaka likelemba bazalaka te tokotaka likelemba papa na bango azaka te donc ezalaka biso na mama nde toyokanaka nde tokota likelemba toyokani tokota likelemba tokoti likelemba nde toza kotia 750 chaque mois siko na moma soki tozalaki malamu na bango te eske so bamonaki nini wana bakomona na bango mpe liste kote bakenda okotela makelemba biso tozalaki te bongo siko biso toke komikotisa na makambo ya boye mpo na nini balingi mpe koboya na bango batiki mpe esili mpe ka bongo mais babengi biso bamoni ke te bato bazaka malamu donc na bolingo oyo bazala yango mpo na biso na bolingo oyo biso mpe tozala yango mpo na bango tika to continue likelemba oyo bango mpe bazwa mbongo na bango oyo nanu bazwaki te bazwa mbongo na bango bandeko natali likolo natali nasenga abi angelu nzambe mutu atindi to nini likelemba mpe continue bacheli biso mbongo pe batu donc mutu nyonso tu oyo azalaki na kati ya likelemba achaki mbongo ndenge achaka soki achaka 500 achaka 500 soki achaka 250 achaka 250 donc mutu nyonso tu azalaki na likelemba achaki mbongo na ye batie mbongo bapesi biso mbongo nyonso oyo ekoka nyonso ata 10 francs etikala te ata kutu 1 pan etikala te donc mbongo nyonso bapesa biso mbongo nyonso bazwi bapesi biso na maboko babimbongo na bino yango oyo nasenga bamerci moko na binzamba pambola bino donc kozala malamu na bato efutaka kozala malamu na bato efutaka ata lelo te ata lobi te un jour soza malamu na bato ekofuta yo yango fo koyekola kozala malamu na mutu nyonso tu na mokili bano bakoki kotika na bango pe po etali bango ata na eloko moko te batiki bakoki mpe koloba anyway me batali wana te batali comportement na biso tozaka na ngo envers bango babi te tokoki kosala boye te basouffrir bamonaki pasi oyo tomona pasi oyo biso tomonaki tozosala chaque mois tozobimisa 750 ya kotia likelemba donc napesa bango merci na ti siko na kontina ka kopesa bango merci nzamba pambola bango abakisela bango oyo ebele ezanga na vie na bango en plus mama kota azali aza na place moko ya kimia
poza mwasi moko ya malamu mwasi moko waza kutu donc na yebi kutu te na describe ye na ndenge nini mwasi moko aza na problème na batu te donc lisolo oyo ete ya bino ete ya ngai ete ya batu nyonso tu surtout kutu na betaka se te ponga mingi na lobela na ka basi ya mabala ba mama ete ya biso po tolobaki ezaka nde mwasi soki aza na kanda eza na bato mosusu soki akangeli yo kanda ko akosala inane azalaka na kanda na yango nalobaka mingi na bamama surtout ata na bandako na biso ya mabala ngai nde nazalaka na ndako donc ngai nde naza boye nalingaka kutu kozala ata na likambo na mutu te nabongisaka na mutu nyonso ngai soki mutu alobi ke aza na problème na keli loba ye azala na problème na nga me nga nazalaka na problème na bato te ata toswani lelo obi nango kolobisa nga te nakobenga yo kaka tokosolola na nko donc moma yango tomibongisa tomilengela kozala na baproblème na bato te mutu nyonso fo oza malamu na ye ata kutu oyebi ke nga mpenza mutu boye soki ndenge nini te tika ye azala bongo zala malamu na ye zala malamu na mutu surtout na bamoma oyo toza nango ya ba coronavirus oyo ozoyoka kaka mutu boye akufi siko donc imagine you know zala ke ozalaki na problème na mutu imagine ko ozalaki na problème na mutu boye me babengi oyo babi mutu yango akufi ndeko na nga oza mpe nzambe te okolamusa ye te okende okosenga ye pardon ndenge nini lobaki osenga pardon mpa nzambe alimbisa me mutu wana okosenga ye pardon ndenge nini bokosola lisusu ndeni mpo mutu soki akufi akei esili akei lobaki nzambe alamusa ye akufaki nzambe alamusi ye asekwisi ye me soki akei bakundi ye donc esili toluka kozala na bakimia na batu toluka kozala malamu na batu eza penza bien eza bien donc lisolo oyo ete ya biso ponga ete yanga ebele ete yanga penza ebele po namona penza donc namona mbongo ekei na kozwa lisusu mbongo wana te donc tokozwa yango lisusu te esi ekei mais tellement bolamu eleki ebele bakaniseli biso mpe na bolamu oyo tosalelaka bango kosala malamu efutaka penza efutaka ata na kati ya ndako nanga mobali nanga yebi nga soki toswani lelo kaka lelo fo toyokana jamais nakoki nalala na likambo no obia nalala na bakanda na ote naboyi mpo na yo okufa langa na se apongi soki nzambe adeside azwanga donc nakufi nanga na se apongi nakende na kanda no omona nzela nanga ezalaki pwelele nakufi boye toswanaki na kanda na yo ali nzela nanga bakomi kokanga ngo yango bien nga nazaka ata toswani ndeni so nayebi ata kutu ye mutu azalaki na mabe so toswani akolala na kanda te nga mpe na kolala na kanda te fo toyokana avant nakende komilalela olinga te tokoyokana na nko mobali nanga yebi alinga te toswani tokoyokana na nko mpo mutu akolala na kanda aza te bakanda ezaka mabe bakoswana ezaka mabe bakoyinana eza mabe tolongola bakanda na batu tolongola bakoswana na bakisongisongi surtout makambo ememaka mpenza mabe mingi ezalaka bakisongisongi mutu boye akoki koyoke ndeko boye asali boye ndeko boye asali boye donc ememi sikoyo makambo wana bakanda ekoti na kati yango totika mabe soki mutu abengi yo oyebi ke mutu abengi nga mpona boyeboyeboye tika noko kosola no te mpo bamasolo ya mabe eya komema bino boye ale okiko yango nga nazalaka nga so mutu abengi nga so obengi nga mpo otonga kobenga no nga te donc ozobengaka yo moko oyebi kaka mutu kotonga ekota te mpo ata oyoki nayebisaka bato ata oyoki nga batongi nga soki wapi ata bafingi nga soki wapi oyoki ozalaki wana koya na yo koyebisa nga te mpo ata soko oyebisi ngai nakotuna na nga mutu yango te nakotuna te nakosala ye mpe eloko te nakokangela ye mpe kanda te donc eza kutu bien soki mutu atonga koya na yo koyebisa nga te mpo ekosala na onge eloko te kochange nga na eloko moko te na place namema lisumu
nakanga bakanda. Donc eza bongo conseil na nga pesa batu toyeba ko bongisa toyeba kozala malamu na batu. Muta kosunga yo oyebi te, muta kopesa ma elobi oyebi te, muta koleso lipa lobi ozangi na eloko kolia muta apesi yo oyebi te. Yango fo kozala ka malamu penza na batu toyeba ndenge nini ya kofanda na batu toyeba ndenge nini ya kozala na batu eza pena malamu. Donc merci pour la mokolo ya lelo. Nzambe penza apambola bino ebele bisika boza o bozo landa ngai o bolandi nga la pokwa lelo. Donc nazala mingi opesa bino te o na pesa bino message na yaki na pona pesa bino yangwana. Donc nzamba sunga apesa bino makasi na moment o tozala ngo ya mabe oyo nzambe emo ka mtayebi. Donc ye pe kaka mtazo batela biso soki ye te mususu azate. Donc nzamba pambola bino azana bino bisika nyonso tu bozali. Donc soko sepeli na video na nga na kosenga yo o like, share and subscribe. Donc like, share. Donc omona ka ngonga moke obima wana ofinika do nzamba pambola bino apambola bino mbale bele tokutani. Donc ozana na question obenginga okoki ko benga nga okoki pe kotindela nga message okoki ko email ngai. Donc ba détail na ngeza na se wana nyonso ozana ngo besoin na kozala wana pona kosunga bino. Nazana ba question ebele o botuninga. Donc mbala sima na koya pona ko répondre ba question na bino. Nzambe apambola bino ebele tokutani na mbala ya sima. Merci.